l'église to kambi yango kwa boutique pasteur ko zo ba offrande nyonso église a koti na kofa mutu ka ke nango alors que les diacres baza na église mbongo église simba mande na ba diacre batu baza wana pona ko talo nyonso etali social mais il y a des églises où ba diacre bazali baza wana pona makambo mususu ba pangusa ba kiti mais mbongo ya église bango ba ko simba ngote un homme de Dieu aza mutu te amoni ka mwana mwasa l'équipe mbala moko ye abandi ko trembler non la formation qu'on appelle ça basai na izaka pena baspe nyonso wana parce que tozo kamba basi ya batu tozo kamba bana ya batu e ba ye wana po bazala basi na biso te mais mona mosai na nzamba zolo babi église ekufi po bandoki baloki église alors que même Satan moko oloba non eloko wana et il y a des orateurs il y a des prédicateurs po ba ye kolite aoya lobi église tongama likolo ya petelo mutu ye azaki un apôtre fondement nini ba apôtre batiki soki ezali Christ te et église tongama sur Pierre alors que la tête de l'église c'est Jésus toyoka ba thème moko compliqué nous avons appelé ça thème abi la gloire de Dieu mais moi zoloba loboko na nzambe mama if love is crazy love is for me. Voilà, bandeko balandi ya bachaîne nyonso bozotala mbote na bino ba internet nyonso to ba bazwami na mboka Congo doye awa na point de presse ya église source de vie mais na programme ya MRP ezali ministère de la restauration et de la préparation de l'épouse de Christ. Donc ezali bongo mission ezwami na visionnaire pasteur Israël Yanzambi oyo azali kosala biso exposé ya message ya mokolo lelo tozali na ba chaîne oyo eza représenté awa tozali na super promo 243 toza na antenne A na mama Nicole lelo et puis magazine na ye toza na Ndeko Pichu toza na chaîne pe ya église toza pe na Ndeko Rachidi oyo aza na compte Lingala facile pe la réseau Moussousou via internet. Merci. Tolanda déjà exposé à pasteur Israël. Bongo mituna na biso de ozala na sima ya nyonso o toyoka à travers cet exposé. Pasteur Israël topesio malo. Merci beaucoup papa Eki, merci pe mbote na balandi nyonso ba olanda biso à travers point de presse oyo. Nzambe pambola bino mingi. Biso ngai personnellement na bengami na komba pasteur Israël ya Nzambe nazali pasteur visionnaire soit pasteur responsable de l'église source de vie bisika oyo biso to sangani et aussi visionnaire ya ministère o esangisi biso oyo tolingi kolobela lelo MRPEC o ezali ministère ya restauration pe ya préparation ya épouse ya Christ. Donc ministère o esangisi biso lelo ezali yango wana et musala na biso na kati ya ministère wana ezali ya ko restaurer mission na biso ezali ya restauration et longona Saint-Esprit et restauration ya nini biso to bengami ya ko lutter ko travailler pour la restauration ya mboka na biso Congo otoyebe ke Congo ekobika na sima église Congo eza mboko eponama alors biso mission na biso ezalaka ya ko zongisa Congo côté ya bandeko ba congolais et que to comprendre ezali volonté na Nzambe likolo na biso pour que mboka na biso ebika. Mission na biso ezali pe la restauration na kati ya mabota parce que Christ azozonga alors esengeli ke mabota na biso pe to nettoie matope to zala enlever na ba membre na biso ya famille parce que Dieu a premièrement commencé avec la famille. Nzamba bandai nanu na nation te abandai nanu na ecclésia moko te abandaki nanu na libota. Il est le Dieu de famille. Et en wana na temps suka na soki tozui par exemple na Luc 1 verset 17 na mission ya Jean-Baptiste Bible lobi il fallait tambola na esprit pena puissance ya Élie afin de ramener les cœurs des pères vers les fils et les fils rebelles à la sagesse des justes et afin de préparer un peuple bien disposé au Seigneur. Alors Jean-Baptiste il fallait préparer boye ya Yesu na ndenge ya musuni mais moko ya mission na ye il fallait tambola na nguya pe molimo na Élie pour que a zongisa mitema ba papa epai na bana pe bana o baza batomboki bazwa bwanya to la sagesse ya bayenge bene mais na nyonso wana objectif ezaki ya ko préparer bango pona boye ya Messie
Alors biso pe na MRPEC mission na biso mingi ezali pona enlèvement. Na MRPEC tozo travailler kaka pona ko préparer mwasi na Yesu pona ko nettoiement. Yango wana église la famille cause a négligé te tozali wana pona restauration ba famille pona ko préparer peuple aza bien disposé pona Nzambe. Et la troisième des choses ezali bisiko toza focaliser au MRPEC et kota kapé ko sa misa nango ezali église. Et lelo action yo tolingi ko organiser pe sangisi biso awa toza na conférence oyo ezobanda déjà à partir ya vendredi 28 et samedi 29 mars 2025 awa poto lobela na tina ya faiblesse ya église et en particulier l'église du Congo parce que biso to travailler na nous pour la restauration ya ecclesia ya Congo parce que togo lukana no lobiko ya batu mususu te soki mboka na biso moko e bikite. Alors mission na biso yangwana na tina ya activité tozo organiser na thème wana ya faiblesse et relèvement de l'église entre guillemets l'église du Congo yango wana to benga kipe bandeko bapanzi sango ke baza na biso pour qu'à travers bango pe to leka ko panza sango o na vision ko la pesi biso pe mission o wana. Alors MRPEC bisika wana nde esaka musala ya restauration et longo na Saint-Esprit. Mais dans tout ça, l'objectif majeur ezali ko préparer ecclesia na Nzambe na connaître ma biso to travailler ka pona retour ya Christ parce que ezali eloko yo batu nyonso ba yebi ke toza na tango ya suka même ba pasteur bazo lo bango mais bazo sala musala ko préparer bana na Nzambe pona connaître mate yango wana biso tozo préparer milulu wana parce que MRPEC ezaka na ba activité yango organisaka na chaque année. Na ba nyonso tozaka ba activité tozaka nango 2 conférences ya minene to salaka to organisaka ngo pona ko partager makanisi ya Nzambe na basali na Nzambe ba na Nzambe to salaka ngo soit pona ko lobela makambo etali Congo selon la volonté du Seigneur to pe libota to pe o etali l'église ndengo to sala pona église. Et puis à part ba activité wana to salaka pe une grande campagne d'évangélisation. Et le la pona néopé ko salama na mois d'août tokoza na place commerciale na 7e rue Limité pour une grande campagne d'évangélisation oyo thème nango ezaka Yesu kat na mabota. Et aussi à part ba activité wana tozaka ba activité mususu tozali na école oyo ezali ya basali na Nzambe etelo ya basali na Nzambe parce que au-delà ya foi photo ba qui s'appelle la connaissance. Alors na MRPEC biso mission na biso mingi ezali ona ba kotalisa basali ya tango na suka ke fo bazala basali ya dernière heure ba ouvrier de la dernière heure. Alors basali ya tango na suka o fo ba préparer église na nettoiement baza pe na état na bango fo bazalela bazali pe na biloko fo bazala na yango wana école wana ezali na école wana tozali na 3 niveaux. Niveau ya liboso ezali ya batu nyonso ba yaka pona koyekola et niveau ya mibale to pe classe ya mibale wana ezakaka pona basali o babengami na ministère de l'autorité soit les 5 ministères, le ministère de la parole et ya misato ezalaka pona ba pasteur ba okamba ba église to pe ba missionnaire wana ezalaka pona bango. Alors yango wana ba activité tozaka nango pe ya suka ezali lokola toyebi ke mboka na biso pasi ezali toyebi ke bana Nzambe belé pe ba misala te to ba tebele alors tolingaka kosunga pe bana Nzambe to sunga na pour que tozala autonome to mwana Nzambe ayeba koluka parce que Bible dit le précieux trésor de l'homme c'est son activité yango tozaka na programme moko tozaka nango pona koyeko saba na Nzambe misala MRPEC ministère ezwaka yango en charge. Et ben Nzambe balingi koyekola misala auto proposaka par exemple l'année passée to bandaki na programme ya pâtisserie ba Nzambe balinga koyekola misala ya pâtisserie bayaki bazwaki formation et nous sommes très contents, nous bénissons le Seigneur parce que lelo ebele na bango bazo sala ba gâteau d'anniversaire ba musu ba komi kozwa mbongo bazo sala biloko ebele o eza na kati ya pâtisserie et toyebi ke tozali pe na moko ya etelo ya munene université moko ba proposer biso que tout ça na bango contrat parce que ba sepelaki na likanisi wana po bandeko tozana bango balingi koyekola to tindaka bango kuna et bongo MRPEC efutaka
misolo po na bango po bazo ba formation wana pour que tozala na bato yo ayebi koluka parce que toza na temps ya pasi na temps tozali et aussi en particulier na mboka na biso pasi eza makasi déjà misala eza mingi te. Alors il faut bato bayeba ko créer ba petites entreprises bayeba talent za nango bayeba ko valoriser yango na nzela nango penza bakoki ko pambola. Donc wana eza mo activité oyo to salaka hormis mususu et salamaka dans d'autres églises parce que c'était un ministère. Ezali église locale était. Ezali ministère où ils ont travaillé dans les corps et d'autres églises locales bazapé na besoin ministère pour la collaboration pour na activité yango et salaka ko travailler en collaboration wana moyeto énuméré nyonso ezali te mais esalamaka bongo. Alors wana ezali pour na kolobela mokie pour na musala okolo apesi biso pe ministère oyo toza ba objectif ebele mais pour na année oyo to sangisi biso ezali to link ko lancer message ya kotalisa thème okolo apesi biso la faiblesse to lobela sur la faiblesse de l'église oyo déjà tozo banda conférence wana donc 48 heures donc le vendredi déjà tozo banda conférence biblique au thème nango ezali faiblesse et relèvement de l'église. Eza makambo yo ezo nyokola eza makambo ezo créer problème eza makambo ekitisi pe valeur ya kolo na mboka na biso soit lokumu na nzambe parce que bato musu lelo bazo tiola kombo na Yesu à cause ya faiblesse makambo esalami na kati na biso to pezo salama na kati na biso basai na nzambe to pe bana na nzambe mais oyo e kokanite na liloba na nzambe oyo biso tozoyoka to oyo biso toyambi. Alors yango wana lokwa toza ministère ya restauration tango makambo ebebi nzambe fwatinda ministère wana pona kozongisa makambo ko rebâtir l'hôtel nde musala oyo kolo apesi biso oyo tolingi ko lancer message na bandeko nyonso pona ko inviter ba oyo baoza makoki koya baya ba pe baza musika baza makoki koya te mais au moins ba comprendre eza la pensée de Dieu pour na ministère oyo. Donc c'est un peu ça oyo tokoki koloba pour l'instant. Merci beaucoup. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Je vous en prie. Merci papa Israël Yantambe. Alors, nous avons une question pour la biso. Nous avons une vision d'abord pour nous avons appelé pour la MRPEC. Vision wana pour nous disons. Vision d'aller en table ou bien d'aller yomoko c'est le passer na yo le bon. Na sur la peu de Dieu dans les conditions dans la pays ça peut être mais il y a plusieurs visions wana. Et aussi ça dit déjà combien d'années ceux qui nous avons vu ensemble et puis ils ont œuvré na banani comme bandeko bazo sur la coupe de MRPEC et vivre. Et puis présenter biso bandeko baza ko mail na yo. Moi ni ba on te biso baza ba membre puis bazali ndeko bazaka ba accompagnateur ya vidéo yo. Merci beaucoup, merci pour la question. Papa Yves, hein? Papa Yves, merci pour la question. MRPEC ezali penser, je sais que la vision c'est une pensée, c'est une façon de voir, mais MRPEC ezali une vision divine. Et je crois que ce que na ba dépliant to pesi na bino bokomo na ndenge vision ne yaki yaki na ba signe ebele na bilembo ebele oyo nzamba yaki ko confirmer ngo entre autres apparition ya nzambe oyo na église a peu d'autres serviteurs de Dieu baza témoin nango donc nzambe a confirmé ngo na ba signe ebele et jusqu'à aujourd'hui partout tokendaka basai na nzambe nyonso bayaka ko sungama parce que il faut ko signaler ngo ke na MRPEC ezali na ba branche ezali pe à traitement même basai na nzambe. Par exemple toza na basai na nzambe oyo ba oyoka ba message na biso ba kotaki na ba occultisme ba kotaki ba bungaki. Vous voyez tango bazoya ba se repentir prise en charge na bango ezo salama. Tozo kota na bango ba prière pour la restauration ya communion na bango na Saint-Esprit et aussi pour la restauration ba ministère na bango. Nous bénissons le Seigneur parce que peut-être prochainement tokozaka na basai na nzambe belo ndefo ba pesa bino ba témoignage na oyo bango ba bénéficier na kati ya ministère oyo. Alors ce que ezali la pensée humaine le Saint-Esprit goya na kati te. Le Saint-Esprit yaka ko confirmer programme ezali alola. Donc ezala to ezwam ba ne ebele na temps ezwama tant ko luka ko maîtriser vision ezwi ba temps ebele et aussi ezwa ki tant ko travailler na ba église en coulisses
oyo na lobi basale be bako témoigner pe beaucoup d'églises. Mais dans temps oyo ebima qui officiellement ezaki en 2022 oyo to ça qui sorti officiel na moko basale ya Kinshasa oyo ebima qui depuis wana ti lelo ndenge pe tozo continuer misalo tozo salango publiquement et officiellement. Donc c'est un peu ça. Na mais bandi déjà vision on ezwama depuis 2021. Depuis 2021 qu'on a pensé que sur les canissés wana tous 8 ans qu'on travaille na kati et jusqu'à aujourd'hui tozaka na kati depuis 2021 mais la sortie officielle est qui na 2022. Donc c'est un peu ça oyo tokoki koloba pona yango. Pardon 2001. Mais sortie officielle ça m'a 2022. Et ben Swana on travaillait mais en coulisses et aussi dans des églises mais la sortie officielle en 2022 nde salama ki ezali vision nzambe pe ba neoyo tozwaki ba vision ezali wana 2001 et sortie officielle en 2022. C'est un peu ça. Alors na bandeko oyo tozo travailler na bango nde tolobi certains ministères et autres travailler na kati ya corps du Christ. Tozali par exemple na le docteur Salomon Kamoni aza mokambi pe une église mais il azali secrétaire il y a MRPEC et kuna tozali na prophète Kevin azokamba pe église mazali membre na kati ya MRPEC na kati ya comité parce que comité eza comité moko restreint ezali comité d'organisation. C'est-à-dire comité tozana bango eza comité ba activité nyonso organiser ba campagne ba activité nyonso bango ba organiser gango mais comité élargi oyo géraka MRPEC eza na ba membre non seulement awa ba membre musu bazali même à l'étranger oyo physiquement bazana biso awa te. Alors na comité oyo d'organisation tozali le prophète Kevin azali chargé à spiritualité azo travailler longona évangéliste Michel azana simananga yawa bango baza chargé na spiritualité ba programme nyonso eza spirituel ba retraite na biso ma mbebele ezaka maboko na bango pona ko organiser yango pe ko kamba biso. Et aussi moko azangia le pasteur Jean-Marie et tozali kuna na frère Nabiso Dieu le veut azali secrétaire pe awa na église il azo travailler na bureau ya secrétariat na le docteur Salomon et aussi na maman Nabiso Kati évangéliste Kati bango bazali na kati ya bureau ya secrétariat pour bazo seconder docteur Salomon Kamoni. Tozali na évangéliste Joas juste na droite nanga na simawa il azali chargé na évangélisation. Oui ezapé bandeko mususu a bazate mais ye mambo etali l'évangélisation na kati ya MRPEC ye muto aza chargé na yango. Et puis tozali na pasteur Chako Inonga ye azali chargé à logistique o nyonso etali logistique na kati ya MRPEC etalaka ye le pasteur Chako Inonga. Donc c'est un peu ça. Présentation que vous avez pour l'instant. Pour n'avoir pas de problème, mais vous avez des responsabilités. Oyo bazali na yango. C'est une question que tu dis pour ça pour vivre différentes activités pour ça. Ah ok. Ce qui to ça la grande nini. Pour que to ça activité. Ok. Na ko ça la activité, il y a liboso za planification. To planifiaka to yebi ke kola lobi na biso to sa activité telle soit na programme de jeu ça peut sabiso tant to ka to sa l'activité to vanda ka to sali réunion to gota la sikoyo esengaka pe mbongo parce que l'évangélisation esengi mbongo to vanda ka mais na o etali mbongo nous n'avons pas encore des partenaires ba partenaires ya vision za biso moko parce que toi ba sal na nzambe ba na nzambe na église o nazo kamba la source de vie o bazala convaincu na vision oyo et puis bandeko mususu o bazala convaincu nango tant tolinga to sa ba activité ba koyoka programme na biso oyo aza na $10 ne apesi total ici budget et moko da moko apesi oyo akoki kozala nango et c'est comme ça que tu organises ba activité o nyonso to salaka. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Okay. Je vous en prie, madame. Ok. On a mis en par rapport au thème puis faiblesse et relèvement de l'église de la République démocratique du Congo. Oui. Et ça, ndenge moneli comportement ya ba église ya mo peseli thème ko ezaka ndenge ki pana lobi
nzambe te moto akolobela oke pesa tele mwana bien yo moko mpe na église na okomoni bacomportement ya bato bazingazinga na yo olobi te mpona telemela na teme oyo mpona kotalisa bana nzambe ndenge yokokoki kotambola l'église faiblesse nini eza na kati ya baéglise ya république démocratique. Merci mama lelo mpo na question na yo, merci mingi. Par rapport à thème oyo, la vérité c'est que bapesa ngango na vision na ba programme à prière tozaki nango wa le Seigneur apesi biso na ndenge ya église chaque mois toza na 2 semaines ya prière à jeûne et mokomo na yaki awa na prière na butu nde le Seigneur alobi na ngai et que tu organiser conférence à tout au thème nango ezala to lobela sur la faiblesse ya église et puis relèvement na yango. Donc le Seigneur m'a tapé ça qui thème oyo wana. Ata toza ba prédicateur na ngai personnellement par la grâce de Dieu le Seigneur a pesa nga interdiction moko. Voyez interdiction ezali ki ata nazali moté na ko fongola Bible na tei na livre nyonso na ko komona to verset nyonso na ko mona mais chez nous c'est pas comme ça. Le Seigneur aloba na ngai soki na pesio mambo goloba te ko kende ko télémater devant peuple na ngoloba. Et par la grâce de Dieu et ça la melakanga que tam sous semaine mobimboza na présence dans Nzambe mais après solo ko loba te tam suka tango na telemi na bandi ko yemba wana nde apesika makamfuna loba soit tango na zoya na côté na bureau donc et ça la mabongo naza na droite ya kozwaka n'importe quel thème na ye na telemi nango parce que nous sommes au temps de la fin, c'est un temps prophétique. Vous voyez, alors Nzambe po na ye asala rapé ba conseil na ye na lola. Alors pour ça Nzambe zalaka tango ya sali ba réunion na ye programme ya yende fois pesa na batei et batei bakoyebisa bana Nzambe makanisi eza Nzambe yango moni moko ya problème toza nango esali pe faiblesse église yango na totei bana Nzambe makambo ezo contredire likanisi ya Nzambe sur bana ye na bisika tota esa bana Nzambe ke kolo yesu azozonga bisika tote ya bango et que ba persévérer dans la foi premièrement pour leur salut pour le repos éternel. Biso totei ba na Nzambe ni Europe, to présenter bango Europe ko kene na Europe, na États-Unis, eza bénédiction makasi. Et c'est comme ça que l'église otozana ngo en particulier na mboka na biso, nyo se do tourner autour ya matériel. Nyo se do tourner autour ya biloko yo, batei bango kwa bénédiction, mais biloko ngo ezaka terrestre, ezaka charnel. Voilà, bon, yango ezali tant toloba sur la faiblesse wana, c'est parce que biso tolobi te que tozali spécial, soit tozali bien par rapport à mususu non, mais le Seigneur o ya pesi biso vision yo, alobi na biso totalisa na basali, eza na ba responsabilité madame. Entre autres la faiblesse ya église, si je peux parler de l'église corps du Christ, hein, soko tali na Apocalypse 3:14. Bible les auteurs établissent l'église à l'Odyssée, la dernière église. Moi je croyais que l'église Yasuka Oyo et qu'on faire face à l'enlèvement et que l'église est beaucoup plus spirituelle et mature. Mais contrairement à dans la Bible, l'église Oyo y a dernier âge et que l'église est trop charnelle, l'église Oyo beaucoup plus le diable a coopéré dans que le Saint-Esprit au point que le Saint-Esprit va se retirer. À Kobima na l'église. Et au moment que Wanande na chapitre 3 verset 20, la Bible dit voici je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Toté à verset wana mingi et pas ya ba pagano, mais verset wana ba pesa ki on a pour l'église à l'Odyssée parce que tellement que aux églises moko e ko se vanter mingi pour na biloko ya mokili, pour na bozu ya mokili et ko la trop charnel et ko vandi sa matin na mambo za spirituel, genre fruit de l'esprit. Maturité spirituelle, fruit digne de la repentance, les bonnes œuvres, non. Yangonde tozomona. Alors, Yangona, Nathan, Yasuka, pour ça, Nzambe Zali, que tout le monde a Nzamba comprend que tu as déjà frappé dans la position, on a esprit déjà, talisa l'église en désala. On est là, loko liboso. Et loko là déjà. Et talisa maki bongo, dans biso en particulier dans mboka na biso, et zappé na ba point et belé ou et contribuer nango entre autres ndongo lobby. La nourriture, il fallait que ça n'a pas d'ensemble. Matthieu, il fallait que ça n'a Congolais. Congolais, aïe, banane, oisana n'est pas d'ensemble. Fallait Congolais, aïe, bakaza peuple à ponami d'ensemble. Et puis mission na ezanini parce que Dieu n'appelle pas en vain. Ce que bengio c'est que ça n'a musala mo faux sala. Mais Congolais to lobaka mboka na biso bengama et bengama. Mais total il s'arrête bengama pour nani.
Et aussi soki nzambe abengi mutu to abengi nation nzambe atambola na mutu te sans alliance. Et na kati ya alliance boyokani ya nzambe na batu to na mutu eza na oto bengaka ba clause na kati ya ba clause ba promesse ezali ba interdit pe ezali. Et mutu nyonso otambola na nzambe aza na biloko oyo epekisami na ye kosala. Et vous voyez, par exemple pour na Congo biso ezalaka mba liboso tozaka même choqué bo sambela na kati ya libota po na mboka nzambe pambola mboka mais nzambe agangela biso alobi boza ba insensé bo maele te bo kata sujet wana. Est-ce que bino ba congolais bo senga na pambola mboka na bino? N'est-ce pas que mboka na bino eza ko pamba makoleka ba mboka ebele na mokili? Mais problème na bino ezali que bozala frapper na malédiction. Vous voyez par exemple tozote ya congolais mais tozo sa congolais te que mboka na biso ezala frapper na malédiction. Et mutu nyonso ayebi maloba na nzambe soka tali à partir de Deutéronome 27-28 ba signe nyonso ya malédiction mais yango ezo se manifester. Mais quel est ce travail au biso basai na nzambe tozo sala pona ko bimisa mboka na se ya malédiction? C'est ça le problème. Donc biso basai na nzambe to jouer rôle belé à mabe pona conséquence toza nango état ou église ezali parce que les 5 ministères Merci beaucoup maman, merci. Tobengisi loko eza thème moko ezo toucher à l'église. Tobengisi bana nzambe. Tobengisi bana nzambe nyonso. Tobengisi ba pasteur nyonso. Donc pour traiter problème à l'église, surtout ba ministre de Dieu. Biso ba pasteur les 5 ministères. Parce que les 5 ministères nzambe azui tant ko établir en pour le perfectionnement des saints. Mais ce que l'église est aboyé ezali que biso pe ba pasteur ba tout travailler mabe na baspe belé tala que toza reprochable na mambo belé lelo yo c'est l'homme politique mutazo conseiller pasteur abo funda na te ko sala bien te pa ya ba na nzambe tala niveau wana alors que l'homme politique yé foya kozwa la sagesse c'est pas basai na nzambe ya ko yande pa na basai na nzambe bango ba pesa vision ndenge nzamba lingi batambwisa makambo mais lelo yo basai na nzambe na mboka na biso toza na valeur te. Pourquoi? Parce que misala ya biso eza misala oyo kokisami na parole de Dieu te. Au lieu que to sunga le peuple pour abika na ba aspect nyonso mais biso moko nanu toza reprocher mingi ba divorce vandi mi côté na biso, c'est-à-dire que désordre moko sexuel toza reprocher nango toza reprocher na kozwa église lokola ba entreprise moko boye oyo tozo sala ngoka po epesa biso mbongo et non pour na ba objectif évangélique et puis pour na ba raison mususu. Donc beaucoup de choses que je ne saurais pas tout dire parce que nous avons 58 points. 58 points oyo to sala ba étude o kolo pa sunga biso ko comprendre ya makambu oyo et luki ko déstabiliser l'église à Congo dont les 5 ministères ndé à la base. Bon, lancer appel alors na ba balance de nyonso baya kolonini na heure nini et va respecter heure to bino pe pour respecter heure bakoya pour ba banda et puis na jour ici là ça petite adresse pe numéro de téléphone et puis sur pe pe invitation na ba pasteur sur nini na baya na wana na yi puis c'est peut-être pour que là pour ça la bella la bénédiction na biso na ba qui quoi on la ba pasteur sur mais c'est sur ba invitation moko au particulièrement. Merci maman, merci pour na yango eza idée malam parce que tant tous organiser ba activité à boé, tous on a besoin ba tubaya bayoka la pensée au la pétition déjà tu as invité ba salignon sur nzambe ba nzambe nyon sondé na lobaki. Alors conférence oyo eko salama en église source de vie bisika oyo yambi biso na tongo na lelo na église source de vie awa déjà à partir le 28 et le 29 mars awa eko zala à partir ya 8h juste de 8h jusqu'à 12h tokozala awa pour la conférence wana pendant 2 journées oyo wana yango tobengi na bandeko oyo ta mususu tozala na bino en contact mais za makambo etali l'église corps en particulier au ezali à Congo yo o kolanda biso na nzela ya média yo kolanda biso à travers ba vidéo oyo soit point de presse oyo to bengi o yakana nous to partager makanisi parce que yeso azozonga
esengeli que église elongwa na état oyo yango ezali ya faiblesse pour que tozela bozongi ya kolo Yesu. Et adresse na biso tozali awa na Malele numéro 6. Malele numéro 6 toza na commune de Kalamu na quartier Yolo Nord. Yolo Nord wana nde bisika tozali. Donc commune de Kalamu quartier Yolo Nord avenue Malele numéro 6. Donc référence na biso ezali bato bakotuna re bel aspect. Et soki mutauti vers ba victoire azoya na boye wana arotuna avenue Ango. Biso za avenue voisine na Ango, mais avenue Ango c'est une grande avenue au Yebani bakitisi wana et puis atunika avenue Malele toza avenue voisine na Ango. Et so mutauti ba côté ya rond-point akitika na Yolo Médical, la partie ya Yolo Médical a traversé ce qui atunika wana avenue Malele numéro 6 bako orienté. Merci beaucoup pasteur Israël pour la détail non sorti au sein de la biso équipe Bumba na compte ya biso première télévision mutuna na ngeza boto MRP ezo lobela biso ministère de la restauration qui na fait préparation donc toyo ka restauration on dirait lo mo ezaki malamu mais baza ko restaurer yango to ebebaki c'est to on lobi pe lo mo ba 58 points oyo ezali déjà bo Bozan nango oyo église à Congo et bebaki est-ce que vous pouvez énumérer biso ata 2 ou 3 pour tous quand même na image na bato bazolanda biso réellement babilo nini ebebaki na église à Congo lelo elingi ezala restaurer na compte ya MRP. Merci beaucoup papa équipe pour la question wana biloko ebebi ya liboso ezali il faut tomituna pourquoi nzamba lingaki église ezala et la vision ya nzambe pour na église ezalaki nini. C'est ça le problème, c'est par là non mambuza obeba. Voyez liboso yo biso toko soulever awa ezali église est manqué vision ya royaume de Dieu. L'église est manqué vision parce que na vision wana nde le salut ezali. Na vision wana nde l'homme pécheur akoyeba que aoke na bokozali kolote na etambo ele na ye na vue azo mener et que foi yamba Jésus quoi Seigneur peut sauver pour azwa bon moina seko vision wana e bandaki na bandeli na église ya Congo bateaki biso sur le royaume de Dieu, sur l'enlèvement, sur le baptême d'eau, le baptême d'esprit et sur le Saint-Esprit. C'était ça l'essentiel, le message de bandai côté na ba papa na biso o batebi biso sa malamu na mboka oyo. Et to monaki que ebele bazaki na kati ya bazaki na mbongo ebele te banda ozanga ta bilamba olata mais nzambe azaki na bango na ba église ba guérison bande ko salama ezaki ba miracle moko authentique parce que ba vandela ki makambo etali nanu le salut et Yesu aki kokufa na mpona mambo etali que l'humanité va la sauver. Alors ça c'est la première vision o ezangi na kati église. L'église yaki ko tourner vers le matériel, vers makambuka ya mokili, vers o bango ba traitaki lipamboli koleka bokozi na likolo. Ça c'est l'une des raisons. Yami balé ezali le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, toza pendant la dispensation du Saint-Esprit, toza na période ya Molimo Monsanto. Mais Molimo Monsanto azali négligé. Na acte 19, l'apôtre Paul tango kutana na ba disciple wana eloko liboso atunaki bango ezalaki te est-ce que bosomba mapango est-ce que bobala est-ce que déjà si bosaba voyage dans le monde non. Question liboso atunaki bango avez-vous reçu le Saint-Esprit? Vous voyez? Salut ezalité sans le Saint-Esprit. Vie chrétienne robika onde sans le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit azala négligé na kati na ba église azala négligé premièrement na mode ya vie na biso to attristé ye to étouffé ye ezali moko ya mabe oza na kati église. Donc vous voyez biso par exemple le mardi to tiaka on peut culte à combat mais le Seigneur a vu na biso bolongola on culte à combat bo tia culte à Saint-Esprit combat o muto ke bundisa Satan soit azana onction te soit ceux qui azana molimo santo te kolonga le diable ndenge nini. Vous voyez, et tous les bandits mebelé na ba église au bazwa Saint-Esprit te et biso pe ba pasteur tous landela yangote alors que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Et mutu wana kozala enlever te ata apesa ba don église ata apesa ba offrande na ye mais du fait qu'azu molimo santo te a zana place pas dans nzambe te mais to landela ngote le Saint-Esprit négligé na kati ya programme l'église atango na suka.
Et troisième point, tolobi moko makambo et sali mabe ezali lokola formation. Au moins na mboka na biso basali na nzambe belé na courant moko ezaka na batamoko so mutalotika ndoto ka memi Bible munene et que batu bavandi boso na ye esili lobi abande église et lieu ya formation tozaki na makasi ezaka la permanence. Et so mutake na permanence aoye ko la vie à prière parce que so vandi na permanence tout le programme et la retraite, tout le même service église, il peut faire un kati. Alors, et ça là qui que don spirituel est qui ganga. Et tant que comme au monde a imposé même à la dabiki mbalamoko à lobby qui a comme ministre à parole. A comme on peut sa prophétie, à lobby a comme prophète. Alors, la formation moko ya malamu eza quitté. Mutoye ba église ezanini. Ba ye ba église organisation nango ezanini. Objectif ya église ezali nini tomoni ke courant wana bato babimi bongo ba interpréter Bible selon bango ba interpréter Bible akotanga Bible toyoka ba thème moko compliqué mutu apesa thème abi la droit de Dieu mais moi azoloba loboko na nzambe nous on a eu assisté na ba thème ya ndengwana donc yemo na thème apesa ma ambazo développer et c'est concordé. Vous voyez, Bible est comme na lingala te, na français te. Mais non quoi comme wana. À force de l'interprétation et salami, ba mo musu se perda ba valeur nango. Par exemple, au moment eza bataille que l'église est bâtie sur Pierre et que Christ a lobby na Pierre, toi tu es heureux Pierre et sur toi je bâtirai mon église. Alors que c'est faux. Na valeur il y a parole wana na langue comme nango. Et l'obami, toi tu es la petite pierre, mais sur les rochers, je bâtirai mon église. Tu es Pétros, mais sur Pétra, je bâtirai mon église. Et il y a des orateurs, il y a des prédicateurs, au baye kolite, a oya lobby, église et tongama likolo ya Pételo. Pételo mutu, yazaki un apôtre. Fondement ni ba apôtre batiki soke zali Christ était. Et église et tongama sur Pierre, alors que la tête de l'église c'est Jésus. Nyon soit nezali côté ça manque ya formation. Formation peut ça basai na nzambe za pe na molimo. Mosai na nzambe azoka pe formation ya molimo. Est-ce que mosai na nzambe ko banga ndoki? Mais mona mosai na nzambe azolo babi église ekufi po bandoki baloki église alors que même Satan moko oloba non eloko wana. Bible dit même les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre l'église de Jésus. Moi ga passer azoba église na banana commune wana ekufa po bandoki balega ke belé. Ça, c'est manquer du respect dans Saint-Esprit aux autres qui disent ça. Alors que même Satan dit qu'il y a ça. Vous voyez? Donc, ezali que tu as bien préparé. Par exemple, gestion même, il y a succès anxieux quand même. Na ba pauvreté, tu géreras mambo bien. Maintenant, vous avez élevé un peu succès. Voilà, succès et kumba biso et botoli biso na Bible. Voilà, sur le plan où ezali à ba relation. Par exemple, n'a sexe opposé. Un homme de Dieu doit être préparé parce que nous sommes des missionnaires. Un homme de Dieu a l'équipe a bandi ko trembler. Non. La formation qu'on appelle ça, parce que tozo kamba basi ya batu. Tozo kamba bana ya batu. Et baye wana po bazala basi na bisote. Et voilà. Et ceux qui sont faibles sexuellement, vous voyez que déjà est occasionné par l'église to kambia ngo kwa boutique pasteur ko zoba offrande nyonso église a continue encore fa mutu ka kenango alors que les diacres baza na église mbongo église simba mande na ba diacre batu baza wana pona ko talo nyonso etali social mais il y a des églises ba diacre bazali baza wana pona makamususu ba pangusa ba kiti mbongo ya église ba ko simba ngote donc yango moni batu su ba bi ba église za gérer lokola ba boutique parce que ba remarquer aussi certaines choses. Ezali manque ya ba formation pasteur azoe ba la différence entre kitine anda kuna kit église attention on organiser fête pas nanga na ozo ba kit église te ba kit ezali à temple ezali pour na service moko saint so na fête pas nanga na louer ba kit ko ba ko ça la différence biloko ezali ya nzambe to pe église et association na biloko ezali bref biloko ezali ebele kozanga kondimana. Na Congo, ceux qui va moni de comme soit outil libanda, toi ba raciste te to goza pe ngote parce que dans l'église il y a pas de juifs, il y a pas de grecs. Normalement les Congolais di bangolo ndeko na été.
donc soit moni ndeko na na ngolo mo bo fois ça nyonso bomango mais soki amoni mususu auti libanda nyonso ya eza bien ako soutenir bien mais alingi ndeko na ete bolingo na biso ezalaka na liwa soki moko akufi omona ke tokolela ye bien mais pona ko se soutenir pe kondima ngolo ya mususu eza te alors que dans d'autres nations omona mosala okuna aza na campagne ba mususu ba cotiser mbongo ba pesi ye po asala musala ya royaume. Donc eza na makambo belé oyo église eza fragilisé nango la rébellion oyo azokambama mbala moko alobi bazo étouffer nga abimi. Donc c'est un peu ça. Merci pour le baki na numéro à 3 points. Na on a pesi déjà on a c'est l'essentiel mais allez belé. Merci pour beaucoup. Je crois vous appelez dans les représentants du sort. Oui. Ceux qui te voient un mot en secrétaire par rapport à programme. Ok. Il y a programme pour je pense que vous n'avez pas un secrétaire. Ok. Merci frère Eki pour la question. Je pense que nous avons suivi le visionnaire qui a été clair, précis dans son intervention. Nous nous sommes préparés en conséquence pour faire face à la conférence. Notre première intervention se pose sur l'appel de tous les hommes de Dieu qui auront la chance de nous suivre par les médias, qui ont leur place dans cette conférence. Les assises sont tellement nombreuses que l'organisation s'est préparée en conséquence pour les recevoir. C'est comme il a dit, d'ailleurs il a seulement frôlé, mais le message est vraiment impeccable, un message qui va édifier, un message qui fera que beaucoup d'hommes de Dieu changent leur façon de travailler, un message qui fera que beaucoup reprennent leur communion avec le Seigneur. Donc nous sollicitons votre indulgence pour que vous soyez le bienvenu dans ces assises. Le frère a dit quelle organisation est sur place. Tout est déjà mis en place. Il nous reste seulement un jour. C'est après demain que nous devons commencer. Nous commençons à 8h, au plus tard 12h30. Nous arrêtons déjà. Ce qui est important, c'est que nous demandons à tous les hommes de Dieu, à tous les enfants de Dieu, d'être sensibilisés pour ce programme qui est plus spirituel, parce que le message que l'homme de Dieu nous donne, comme il l'a dit, ne vient pas de la chair, c'est un message qui vient du Seigneur. Et surtout que l'Église est en train de passer ces derniers moments sur la terre, nous attendons l'enlèvement qui est déjà à la porte. Et c'est une opportunité que Dieu nous accorde pour que nous écoutions ce message, afin de nous préparer en conséquence pour ne pas rater l'enlèvement de l'Église. Voilà ce que je peux dire en quelques mots. Nalingi ko lancer message oyo. Premièrement, yango na utiliser nanu monoko ya mboka na biso parce que biso tozo travailler un peu comme Pierre. Mission ezaki ya ba brebis perdues à Israël. Et biso nzambe atie biso nanu liboso po na ba congolais nanu. Pour que congolais comprendre mission na ye na temps ya suka ponami po nango azala ouvrier de la dernière ère. Yangwana nazo lancer message on a même après ko ebsa bandeko que lelo ebele bo se retrouver na bamboka ebele na koluka pe vie. Mais boye bango que derrière yango lelo congolais azali partout dans le monde. Et puis ebele na bino boyebi ke mboka na biso eponama. Mais biso toni ko ebsa bino ka que donc la nzamba sali grâce bo se retrouver na ba coin nyonso bozali. Boye bakezaki kaka pona oluka vite. Mais nzamba permettait pe bongo parce que congolais azana mission ya kote ya mokili mobimba na temps ya suka pona bozongi ya kolo Yesu. Alors partout bozali congolais zala lokola un peuple choisi, peuple atiam mopanzi, total etambo na biso. Lokola kolo Yesu azozonga toteya na batwe ke kolo Yesu azozonga. Tokokisa mission na biso. Nzamba lekela ki la persécution pour que ba disciples ba kende partout, ba panzana pour que sango malamu et que ndenge kolo moko alobaki
na Jérusalem, na Samarie et na ba extrémité ya terre. Alors yango to lancer message na bandeko ba congolais vraiment to fongola mitema na biso to yamba liloba na Nzambe ndenge sengeli pona biso pe ba oyo to sambelaka déjà to lobi to yamba liloba to salela to pratiquer la parole parce que emonani se prouver même ata na bato ya mokili ba moni ke kondima o ya biso ezali malamu te ne tambo ile ya biso toza tout le temps na ba église mais tambo na biso ezo se conformer na parole de Dieu te et puis mboka na biso eza sauvé te le Congo et kozala sauvé à travers l'église à travers bassin na Nzambe yango wana to lansaki message oyo pour que ndeko nyonso za congolais en tout cas tambola na crainte ya Nzambe et puis to bonde la mingi pona mboka na biso pour que mboka oyo ezala restaurer kolo apambola bino na kombo na Yesu merci mingi.